SLBM ça la bien ma casse. À te petit nom ma pour la maman LBM. Donc lobby aux super communes na ba travailleurs na yo au commune nini au point que l'on a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent les réseaux sociaux na nenga sima mabe. Lelo ba vie na bango ça nini. Et comment ruiner? Mais il y a des femmes qui ont un objectif na ye, ngane na keboye, na kepo na boye, na bois que l'on a pour na boye, na kena nenga logique na tête, zambe yo siko tia le bon premier pas eza biso batumé, il y a deuxième pas eza nani, yanzana. Toujours l'ita c'est que ba maman tous à ba femme a croisé les bras tel le quoi na maternalité, tous à ba maman active. Ba maman ba téléma, ba maman ba na mouvement, ba maman ba osa quelque chose. Ah té, na côté elle-même na tongoté, c'est parce que na kendai koteka. Na côté elle-même na tongoté, c'est parce que na kendai musala. Na côté elle-même na tongoté, c'est parce que ba marché na na sala ki wana, fallait ba livrer nga biloko. Na côté kité na côté c'est parce que. Biso pasi to lingala biso kolata. Neti na yo ka ba olo ba na limité awa, ba planter banini bote on peut na prix à bien otali otie prix na omo abordable tant muto yo kangwa seni asobi abwa ke ngoka na réseaux sociaux otomoli mo di periki na yo osali yo pe lo leno na ndenge no on peut si pas adresse na numéro na WhatsApp si vous avez besoin de livraison 5000 francs obwa ki donc nous luttons contre ce que ba maman bazala ba maman bakanga maboko te non. Ba maman va toujours mettre en dit non. Ba téléma, oyo lobby, batalier, famille na ye betelier tolo. Batalier va lobby te opena mobile na vandi a betela eto. Parce que c'est total na Bible, na Proverbe 31. Il y avait une femme oyo mobile na ye chaque matin abane ko sela e ba loge. Atali penza lobi même vont même bana ye batali balobi te mama wumela yondo za mama penza en tout cas mama ate yonde na kata ba mama yondo za mama pourquoi bana ba koma na niveau na c'est parce que bana batalaki malgré papa la banga bana ko sala te me bana ko lia chaque jour bana ko lata chaque jour maman na bango bible lobi abana ko la muka très tôt le matin avant que tout moi tombe tana maman na sala muka azali na bana misala mais abana ko tala te kana bana misala bana misala yombet ko la muka ti 10 heures. Moi musala ya toke ka porti maman olingi nini de ana tikela ke liko ya table sala mange donc yo pokika non mais la proverbe 31 va dire moi la moi si wana ala bana ko lala te très tôt le matin déjà 5 heures à sa telemaki abana ko lia mapa ya batu susu te mapa esala maika na maboko na ye moko lelo yo okotala ma pe komi cher toza combien na ndako atena somba farine lokwa na zana na four nanga na petit pat na sali mapa ya nombre na biso otie na four osali mapa en plus na confiance à mapa oyo mo osali parce que ebi lo otie na pat en tout cas lelo laisse la bana nga formule mikate moi farine na ndako te na sa mikate osali mikate bana basali mibale ba mama to longola goyi to longola paresse kati na biso oh nani mama na eba ika faza mama LBM po ba mama LBM ba chamuka ba mama LBM na kati mabana bango faza ra vigilante aveyaka atala nyonso on pesa ozi ozola papa na chemise o ese baki chemise ango toza la personne to koma na niveau wana et puis na yebi ke ntongo baolo ba béton na kati ya bolingo béton na kati ya makusa béton na kati ya tendresse béton na kati ya magoda béton na kati ya mbongo béton na kati ya beauté béton na kati na nyonso
qu'est-ce que toi tu y as? Grâce nini oyo zana. Il suffit qu'on oublie ça. Et monsieur si yo mo miye ba ozati. Est-ce que mi galette na sala est-ce que ba tu se pela la moso na bina sala? Sala ngoso ki eza bientôt mona nzamba otindelo mutu moko ate moni mama enga na bando sa galette mais na sa ngo boye boye. Allez, o meki pesa ni esimbi ale. O démarrer. O non sa di ki sanda LBM balati biso produit ya o sa ki sanda o sali bozong si bo ate. Esi. Tozolite. Ne tolobaki mama Chantal alobaki LBM tozolite contre ba divorce wana précoce. Parce que mobali otala je souffre. Moi songo bandana bala atekaka te, asalaka te, aningalaka te, nyonso ngai charge ya famille eka ngai. Mwana ya bela ngai. Mwana kuna ya nani kingani msuna intérieur bazotenga coup de fil ngai. Non. Voilà ça AVC. Ana entreprise na ye moko songo bakala. Ana facilité babengi na famille na ye abimisika na kesi na sanini. Apesi avant que mobali aye. Il faut tout souga. Tout souga papa. Bapesi biso déjà pouvoir wana ya kosala. Soki pe otanga classe kovanda te misala ezalaka te te mpo na bango mais yo kende kotisa demande nalobi ke osala te nalobi sa demande d'emploi te c'est parce que omoni ke ye akotisaka sali te nani yebi so ke yo so okoti osala te pourquoi oza kose sous-estimer pourquoi oza kose sous-estimer tomiyeba valeur wana en plus biso basi tozala na valeur ya makasi boyebi yango en plus nde tozala boye bapapa biso batomola bango liboso bango bazala na bango ya olala ero osutuka benga be ovie obangani ngasi namonaki yo zala nopose do toza na valeur moko oyo bamokili bazoloba mwasi aza dernière nini beti après le crapaud ba raisonnaki na ndenge mosusu parce que biso basi toana baqualité moko boye balobi soki bomona mobali moko atelemisi derrière lui ya une grande dame yango biso basi tomiyeba valeur oyo nzambe atiaka ti biso bapotentialité oyo toza nango toana valeur ya kosala eloko tala ntango osa eloko oza noka propre osa mikate na na yo soma mikate ya mwasi okapwa azala propre okongongo mpe na kati ya basashe boye baosala yango na forme ronde okongongo na kati ya basashe obandi mpe oteka obandi mpe koteka mpo ozala femme entrepreneuriat ezosengaka te ke fo ozala baniveau ya baétude ebele soki mpe otangi te kobanga te créer entreprise est-ce que pendant qu'on rappelle chips et c'est il faut qu'on ait une université qu'on rappelle chips on se dit qu'on rappelle Zouana il y a forme on va rappeler un chips et c'est il faut qu'il y ait une université pour pendant on se dit machine et quand on va sachet wana et c'est il faut qu'il y ait une université po obando bwaka mikate na kati ya mafuta il faut que na IEC instance soki wende bala tsonde babonga mikate na mafuta nayebi te po obando teka mapa otombola bassin na mutu il faut outa exam ou bien académie de beaux-arts wana académie de beaux-arts otomboli bassin bokade il faut outa académie de beaux-arts bala tsonde batombolaka bassin pour la retomber la bassin et c'est un courage na yo na force na yo na intelligence sagesse na yo ya kotomber la bassin otomboli bassin otambusi mapa na yo mais rendez-vous na dimanche akenda église obi okaye ngai wana za cop wana ezaka tananga ya cop un make-up ezali ecclésia c'est le but chaque chose à son temps
okuti nga mpe naokanga makala na nga eza moma ya cope makala na nga nde esala nga dimanche le na hotelema omoni ngobi oye eza nga omoni nga alati elamba ebebi na oteka fufu na nga eza moma ya cope après fufu basala mai osokoli basala crayon basala poudre basala perike nazali na balabala nazwi perike na nga na tie na dekore mo elongi otali ngo bosani bamama cherchons à faire quelque chose ça va nous aider à ce que bana biso bazanga ta ya okendele classe te kindoke komi ebele équipé sous famille, c'est parce que vos famille, il y a un qui kindo quitté, équipé. Yo ti kaka moi na quelqu'un si bon c'est parce que on a courageuse. Akloloba te, na bimi tongo na kezo le fils kata ba gâteau mo ba biscuit mo ba te kala ba cantine go. Na zongo po na zongo po ba nanga ba kendela na les fils ke ka classe. Loka ba gâteau na nini na ba boulangerie ba gâteau ba te ka ya mboko ni na Willery ma bango ni. Ozika ba pain victoire, ozika ba gâteau wana ozora no sala ba commande. Ezaka po commande wana. Bana na yo bazwa mbongo na bakendela nango nini classe on a besoin de que carte nozo ke tondi obimisa mbongo sombelo te ozwi kaka eza uniquement ya mbongo ya bana ya classe soki po lobi ozwa gâteau na po mbongo ya bana classe te eza juste chaque fin du mois sucre ya provision ndako eutaka na mbongo ya nini ya commande mapa lelo okozaka nombre à combien de personnes ndako au défi mapa ya 4000 na pokwa pe zangango nenga osengela yo mbongo abosala ke yo mtokotela ke ba pourcentage mais yo moso zut 4000 fois na okena dépôt pembeni inde osalisi carte na yo obando zo mapa na yo ya yo moko est-ce que bana na chaque fois nous va zanga chassa secret bon zanga chassa secret et puis mbongo mapa ne sambisa batwa surtout si non papa y était, il y a le papa na y était. Oh le papa na y était c'est parce que yo sani no kanga maboko. Ce qu'on sala quelque chose, on se la coupe blo amike mika no senga ngo papa ti. Et avoir même savon papa. Et même pepsoda papa. Et même on prend sa bana silaki papa. Ma futa bana papa. Oh la gomme papa. Oh ata yo mo tile na oposo mango papa pe ambo na so matile non omoni ke ya munene tango senga ngo apesi yo po sa molo ngombe tolo mwana la blo abikimi kana osenga ngo mambo ebela osala ate verni ate nga moko papa mo te verni na nge bebi pesa mbona ta verni ngo ba peso kombe ba mama toluka ya kosala quelque chose avant que papa osenga ye loba pete papa na projet moko boye na linga na sala ngo mais esenga ngambo ngamona na autant na lingi yo pe otela nga autant c'est ya solo OK projet moya ndenge obandi oyebisa ye d'accord je vais te soutenir amoni ke projet mo pe osali et abouti non jour mususu oyabo na moni projet ne simba nga pe na ye na oya nga na tseto sa nini mata c'est comme ça qu'est-ce que je vais faire pour que ma cambo est sim ce qui est spirituellement osali départ na ye autour d'inza oyebi sinza mozimo offrande na yo otie moins petit rien na yo moi la vernis soko leka vernis yaka ozelaka samedi te papa jour azara na ndako apema c'est vrai donc nous devons chercher à faire quelque chose ya kosala eloko oyo olobi pe mobali na fandi abandi obetelo tolo mwasi na wana za makomabe nga nalingi ekala makomabe na ye wana pourquoi parce que ayebi oyo osala kati na ye mosusu baomona ndeko na bango bongo nzonga moto alesaka na ndako eza yo baomona ka mutuka ekoti na ndako bayebi te mutuka ngo moto asombi eza yo
opena ndenga koma odondo na mbongo ndeko na biso mbongo ndeko na bino ngo mais esike wuti boyebi te eza ndeko na bino c'est parce que toza ndako moko bazo ndeko na bino batikela bino ka ndeko na bino ngo c'est beau baye bon c'est pas ne pas ça ma bonne ngasi na bino lâcher na tiki maman to sala quelque chose non bon moi là bon mon couple musu bo la couple ngo moi ça ngo bon vandela ni ape beauté te ape kitoko te ate lengi te na sima pe ape te siko ba vandela pe nil maman le yebi à travers moi si on a ta sali azala et musu entreprise au maman le gérer moi si nda créer yango Salima, maman, so tiki nanga la bando baka. Yo tale la ngai. Balobi à l'époque là ba poto la ki biso ba droit na biso. Ba poto la biso ba droit na biso biso ba si tozai na droit te. Professionnel ba boya ki. La fin de la discrimination au travail. Le droit à des postes dans la fonction publique. Baboya popé sa biso. Mais le long nzamba sali grâce à travers ya bato ba télémaki ba lobeli biso lelo yo biso basi to koma même na droit ya ba formation. Ozomona lelo basi to koma même na ba fonction publique. Ozomona moi si mona kata fonction publique yenda zo gérer. To se sous-estime kate. Tout se minimise à rater. Tous a fait des choses et maman a vu sur Chantal à l'obaki. Tous a passé. Nous quoi tu as la potentialité. Obi tenga pena ane oyo. Il faut na monter l'eau moko boy. Si vous avez un condimala, un objectif, une détermination na yo. On sait les locaux dans nos besoins. Pas tout ça à déterminer. On sait les camondire à téléminer et subasimer l'eau à téléminer dans l'espace. Moi, je vous peux payer, mais Dieu pour. Ok. Mais vous doit télémi à la base, à télémi, à binga peine à zabo un objectif, na détermination dans ça les locaux. Et locaux pine dans ça on ok na rotina suka. Donc quand ça les rosala on maman est invité. Il y a aussi des obstacles et télémaraniboso. Et puis la batumsu baye ba ebiso des zabo esi manoti. Ok, na ebiso te. Ma maman, tout se sous-estimé. Tout ça, ma maman. Toute la valeur n'a plus sur la vie de moi. Valeur n'a plus sur les années. Les années qui ont été photos de sexe. Non. Si tu as perdu la valeur n'a pas comment on t'est tout. Voir même des femmes mariées. Des loulés là. Yo mona muninga ava marié donc abetaka betara nae abetaka betara nae pas zipe zeme alikanda ye na opeka na ndako akose peka tata na zipe kombo apesika patata wa alors yo siko mama ndengwana alataka bien azalaka bien alataka bien source oyebi te yo luka oza na source na yo. Oui, que source nanga yango. Source nanga eza mikate. Source nanga eza fufuna te kaka. Source nanga eza makalo no sala. Source nanga ezali nani bagofo na sala ka. Source nanga eza bakisa ndako na sala. Source nanga eza oyo nyonso na osala ba maman. Cherchez à faire quelque chose. Eza très important. Tout le bateau, ça là, ne fils qu'un petit rien. Même Moïse, avant de traverser la mer Rouge, qu'est-ce que toi tu as dans la mer? Bateau. Un bateau, on a pété dans la mer. On sait l'autre côté. Quand nous avons pas de lorsque toi tu fais rien. Asani, à Pambola. Voilà. INPP et puis ici pépélé INPP et puis ça comme bon et si on te quand on a exagéré ba prix
Tant on exagère, peut va prix va talika babaluki bake. Mais tant on tient prix mon abordable, on tient qui manque au monde de façon que l'objet aux hommes sous sa nini, on somme au yeli sous sauté. À chaque fois tant aux autres chaque jour, on teka un nyonso, bénéfice pesania et kota. On les ose la ya ebele, bénéfice aux autres bandaka kolongo la wana kolongo. Technique à commerce. Technique à commerce. Vraiment ma maman LBM toujours c'est à la bisonioso parce que tant que maté à oezo lobama et lobami pe na bisonioso et ça quand que et lobami kapona masité na bisope tous a pas sur bakanga maboko tous a pas si oyo to kanga maboko te tous a pas si auto sala quelque chose pour que demain à venir la biso lobby est à la meilleure. To assurer pe retraite na biso parce que ceux qui ont bongi si retraite na yo na jeunesse te eza pas si tant on comme koko va entendre toujours le boko et pas bana on comme libaku pour na bana o assurer retraite na yo oyebi ke ngande na zaboy na yebi ke na bongi se loko na nga awa po na okoma koko olina zelaka na tungisaka bana obengaka nyonso bana na pe bana ba responsabilité na bango avant bakokisa besoin na ifo babandana na oya bango alors soki babandi na oya bango oyo bapesi yo te obeti libaku obandi okotisa maloba mabe obandi komodire mwana moye pambolama eza te alors que pour que l'homme omodire mwana na yo na nzela maloba na yo te chercher à préparer retraite lorsque tu es encore jeune. Lorsque tu es encore jeune, préparer retraite. Pour l'objet, on a la sujet à mokele ba kilo no amonio ka ozoya. Pardon. On m'a bon on a ba nga ba pesa c'est que les kaka et pas maman abaye. Maman le roya na ndako mwana. Amonio maman oyeka kosenga. Mais tant amoni bokilo na nga ye. On s'épelle bokilo na ngai ata oya ne longa gravité même poli aye pour la bakoko na ye era linga zongo le yo pese transport non ate zo oyo bokene le classe ne lobby le bokene lango classe omole oya na ndanga bokilo ana esengo tu nota mama Mélanie o kompote bando yaki o sakakala bakoko no ba o tu note mama Mélanie c'est parce que on la ko yeka kosenga. Ma maman, il faut te préparer retraite na biso pour lobby vie na biso est à la meilleure. Chercher à faire quelque chose. Il y a pour le sala et l'autre moko au lobby on va dire c'est moi yebike mais là ta lobby na koli nanga et va no côté c'est la moko. Nanga atonga ndako na lobby ndako na tonga on za pour la bakoko. Tiki aninga mwelo amuke. Azane fardo pour na biso. Soka yebe na otana on se faire kutu aya mukoni no aya tela hapo atike la makel ane fardote mais en retour ba surprise ezalaka ofandi pe bobi na keta mabo kilo na no ti bona ane ote ane wana na mebela na ngai mbongo te na sele ka portrait na seli ka portrait na komele ba parole mo akitoko na bambiango na sima na tie na mbalango na décorango bien na ketike po na omolelo ni en réalité be na omolelo na pied donc na seli portrait wana ayambiango avec amour ampesinga ba bisous ezaka portrait nazuka garçon ba dessina wana akange photo basali yango nakina tikeni ozomo. Bon, en retour, on a passé porté, et ça lié bien. Et ça lié quito. Pourquoi? Parce que Azane fardeau pour la bisote. Azane fardeau à préparer qui retraite. Donc, on prépare mon lelo. Pour l'homme, retraite na biso, et à la bientôt préparer mon dengue, nini. Oh, lobby na biso. Et ben, nos côtes, la biso ne fils qu'un petit rien. Ne fils qu'à taille à tongo. Et comme on dit que pour Mélanie fils Katati, il faut coup de filet ça là. Non, Mélanie, Nati, yango mona ba mama msuba boyara, baza ba charge bana ba ngata koli na ye, o moneka na balabala, o luka sala kaka. Asala kaka. Pour nini aboya za charge.
Pour me baloba bokilo na olobebe tseli bako. Amen ba maman. En tout cas pour na lelo na lobi moi mingi. Na yebi ke maman Salima pe fala loba. Vu qu'il emploi du temps na bango bazo umela nazongisi maloba et pas ya maman secrétaire qui pas à sous eloko koba. Beta maboko ko to so wa maboko ya batandresse to ba ki atandresse to kala wapi a chambre balingi to leka na autre chose telema oya kopesa témoignage na yo en attendant to zela maman Salima kuma donc soko moni ke oza na témoignage na yo ya kopesa c'est le moment telema yaka leka liboso yaka kopesa témoignage na yo. Et si que soit mis aux autres télémayaka, na témoignage na ba maman pe bayoka, peut-être à travers témoignage on a maman pe baoki ko biki sama. Ok, toujours beta maboko. Voilà tu as vu maman Tioui, Charlotte. Amen. Bon, bah maman, nazo pesa moi témoignage muke pona ebike ta mususu muninga musipa ko dal pena oyaye. À partir ya onyo si balobanga na biso. Ngai na ndako nanga, na kasina sina lobaki yango déjà mais tellement toza awa tozo sur l'ensemble, il faut quand même na loba. Ngai pa nanga na sumba su savo ya bilambati. La somba sous savon à la sanité. Pourquoi? À travers Maloba, Matéa, Tozoka, chaque jeudi. Nous l'enga balaxé, ils sont derrière pour multiplier par savon et par maman yoyo. La sala par savon nanga. Nous l'enga laxé qui biso, yo posoko yebi keno sala nanda. Nous l'enga laxé qui biso. Na kati banda mona bomba kango na kati ya carton na sana kati elo mobo na bombi et comme ça mutu alinga sikola bilamba aki azu ya sikola bilamba na bite na osasusu ya bilamba ya basani bote sikofo na sala ngo penza na kati ya linzanza na zoaki penza linzanza ya muneno ya miliki wana na tokisi pe kaka mai kaka ndenge balakisi ngai na yo oyebi te na olobaki na sala yango na vandisi na tondisi linzanza. Swane komini ya mbuma ya usukola bilamba ya linzanzone zaka na limuka na kati ozui mwana azui kaka ezosala ta 1 mois lolenga na sala na linzanzo ya monene wana etondi ezosala ta 1 mois na ba voisin na ngana za bango linzanzo na komo chango na mir libanda oleba ke no sumba savon ya basani na balabala. Et comme ça, il va se faire la scène, va bengi mon mouton na memi wana. Alex, et amène ça. Abimisi linzanza wana. Ba voisin, ba sukola na basavo o ngala sali. O ngamoko na sali na o ba o la kisabiso na mayelo ya ngamuke donc na sangisi ka ba mayelo wana na sali. Mama tour na yo pe. Sala ba obetolo mabo ba témoignage José Belé na ite tozo landela na ngonga ba musuba ngana bon nakolo ba mususa muke ya yawu kande balakisa biso kande mama mukunza uchikoloba awa mama la ngala sima pe asamuna secrétaire général donc ngana natala na gauche droite te so na telemi na kekol na zongi na binisi kaye Nathalie donc na sala yawu na sala ya una ngaka lolenga balakisi ti lelo nazoteka ya una nda ngana yebande basala ya ute me baoba na bando osala mayela ya u nazwa ngoka aw na LBM béton ya beta maboko loka makasi amen aza ko changer aza ko transformer LBM maboko zali na témoignage ya ka kopesa. Botela bino mama LBM. Na ye na témoignage moko na zui na kati ya libota na biso LBM.
En tout cas, nazalaki ni na makambo ebele na LBM. Nazali même pas bambu lebele. Nakota na moya nakota le 6 novembre 2022 tokota 2023. Nakoti LBM. Mais depuis nakota makambo na mona côté ya libala bastis. Ha! Naza craqué, n'entena bande nini. Ngai eloko nazwa na LBM eza ebele mais alors bakara bastis onga na sala na ndako. Na côté ya ba douche. Nga na somba susu ba biloko oyo ya badini na somba sute. Na koma kozwa javel nanga na zimbuma valise na sali mélange na sombi citron na râpé na tie na kati. Nde tolala na butu pe to mukunso ko za makasi onika toilette te. Na sopia ngo kaka na butu na ba toilette wana tolali. Oko bima na yo osokoli toilette te ozongi toilette no mbasolo kitoko. Donc caro ezotela bien kive ato nikite eza kitoko e ya mibale eza pona ji baoba bana biso meso ba ji oyo ezopesa ba malade ebele mukolo tokendaka réunion mama sali maladi nde basala ka ji baoba zwa ji baoba somba mangu soit avocat donc ba fruit oyo lingi na kenda na matati bana na somba ji nanga baoba na sombi na sali nga base bitabe na sala ingrédient la kisaki biso na ye na sali ji baoba na filmer ngo pe na sali. Maman, ça c'est très bon comme ça. En tout cas, par ça, le lot, tu remets la sauce bajana, bah 5 ça fait ça va na biso. Na comment peut côté kaji baba na ndaku. Nde na lo baboé, na comment na clientèle na ndaku chaque jour aka porter kokoko léger. Donc na comment côté kaji baba à cause ya nini ya LBM béton. Donc parce que biso makambo ebele ezo sunga biso pe na côté ko zanga tambo ngosomba mungu ate. Donc awa suka. Amen. Vraiment, LBM azokomisa bato ba mama productrice. Wana tozoyamba mama nao ya bampia. Betela ye maboko. Bote suba mama. Bote. Ngai na pesa témoignage na LBM. Naza na fille moko na parrainage na Mwanda. Oh déjà 3e année ya mariage. Donc abalaki azwaki zemi. Et au bima, quand on a 6 mois et demi, pendant on a joué sous maman yoyo de nous, maman yoyo de nous-mêmes, avec ces bisous qu'à feuille d'oreiller, feuille auto tchaka na bilo. Ce qui est tokisi en meli et chauffe à camatrice, à qui va naître au camassou zémité. Moi, la gana va naître à Kolela Lela, continue à la sika, bazo tout ka épée na famille donc comme un mal à l'aise dans la vie. Dans la piscine, non, ndenge mama yoyo ayebisa yebiso nayebisi ye kaka koma otokisa feuille d'oreiller omelaka asali déjà au 3e année ande kozwa 6e te kaka ndenge azwaki wana asali feuille d'oreiller une semaine kaka nde bande komelaka komi chaque jour ameli verre moko na ntongo verre moko na poko na miniti oyo awuti kobota apesinga mpe kombo yango eza témoignage oyo naopesa na LBM ya mibale ndenge balakisa biso kosala babaterole yango nateka yango kuna na Mwanda na mosala nde naye boye mpe famille na ngai nayebi bango naseli bango nyonso grande sœur na ngai naza témoin nango kosala na bajavel babaterole wana toosala donc LBM béton oye maboko makasi ndeko mosusu aza na témoignage oza koya kotémoigne batémoignage elali awa ezali tobomba te mama bimisa yango. Amen. Vote ba maman. Vote. Na témoignage nange ça sur entrepreneuriat. Ngai ba vente en ligne vraiment et sauvanga makasi. Motivation yaka makasi surtout kaka à travers maman Abi. À travers maman Abi, mabi pe pour nous la courage ce côté oteka. Yeku to be ngai mana mabi biteka teka. Vu que ataka biloko mingi na statut, na zasu na mo biloko na statut na ba bubu ba robe na bino. Ngai pe na zona yibi na statut na ngai. So muta sepeli nango moi je suis combien à pesi prix na tuni maman abi kuna combien à pesi prix na balancer awa na ba frère na ngama kamunyoso et ça là combien na tellement pourcentage na ngai donc na obenga et puis maman abi na si ba client basengi bo yepe kuna lokaza la nebi maman social maman mala ake ba sombe nga biloko atelinga na agence donc na oya ba client na ngato boye ba sepela ba bungu vu que kuna na bene ba roba kitoko ezala babuba kitoko ezala dans les conseils quand kolobaka
bavente ya ligne oyo ezoaide makasi nga na banda kaka na 2 perruque kaka namona moto atina stati na luli nga mpe nayibi nga ayibaka na bastati natina stati na ngai soka moto asepe nango nabia na na fournisseur te naosomango wapi kamani nanga moko namoni batina tuni yo biloko oyo oteka kosomba yango wapi oyo nana motu namona Nigeria na Chine atindaka nga bite soki otindi signale ngai ntango akotinda nga mpe na klese ma $100 nanga wana ntango oya natina stati nazwi mo 30 natinaki mo 100 nateki mo 150 mo 200 mo bénéfice wana ale nakoma mpe na kontaka fournisseur wana kota bene mama abi azali barobi babubu nakotaka do lobi kutu wana bayangana babubu ye natindele mbongo tindela nga rapide natana stati nateka donc nakoma koteka nakoma kopiblie na bafacebook na bastatut na tiktok entrepreneur ya kovente ligne efongolanga makasi surtout mama abi aza toujours wana mpona kosombelanga biloko atindi donc ata solisinga lobi naokeka naotindela donc tozala vraiment éveillé côté commerce moke ezalaka te ata towana bandako obike nana bachange nano okipe bana mais avec telefone oyo ozoteka ozozwa mbongo batransfert kaka na telefone na ndako na yo oteka makasi donc témoignage vraiment LBM aide nga vraiment makasi côté vente en ligne maboko mama yaka na témoignage na yo kobomba témoignage te mama esika ezali yo telema yaka kopesa témoignage batémoignage mama boloba teke batémoignage eza te la joie comme son nom mbote wa mama ngaba asepe na témoigne nzoka coupe yango eza elengi asepe nango makasi tabana fondation kupo nzamba pambu na yo nabe na témoignage mais que témoignage de soul yo magoda bana yo ya mama mikolo papa naopesanga mwa mkongo betaka mwa bakara ngabe na bisava ngabe nasali mwa karisme ngabe na beto kara biso mbaye tobetani bakara nzoka papa obetanga kara azali na bapoto na ye abolaki anabeta kara mpo azalaki na bapasi na ye mosusu amonaka fatigi kaka lobi nasali bisalasala ya tangawisi na tout de girafe kandi mama balobaki otuti mama ya moto te wanini motika mama nama ine di te mama ilema ine avant magoda te ngabe nazwi yanga pe tangawisi nini ai na miel nazwi yanga pe na mieli natondaki na ngai ye mpe atondaki na ye batondaki beta maboko oyo nde bamama balingaka ta nde bayandoki kuna vraiment oyo eza fin nanga batémoignage ebele mais naotémoigne kaka moko nalobaka moko depuis nakoti na LBM nazwi ebele nayebaki na ngai mais na LBM nabakisi ya ebele koleka nazotémoigne kaka témoignage moko nga nale mwasi moko mobali so atie nga mpe totie donc atie mpenza totie biso nyonso so asilika na ye nga mpe nasiliki mais na LBM nakoma oyeba nde babondela mobali na LBM nakoma oyeba nde bamikitisaka na LBM nazwi ebele soki naza oyo naza lelo na niveau nakomi eza LBM yango naye kotémoigne aza na raison omoni yango te talaka ndenge asa akitisi ye
na maboko baselfie pour la biso nyonso te tomibete na maboko vraiment tosepeli su komona na mokolo ya lelo tovandi bisika bizwami biso tosengi na obolimbisi bolimbisi tokoki ata obongisa maboko te mpo kaka beto elia vraiment tosepeli na présence na biso nyonso tokoyemba kaka mwa moke mpo oyo ezali basi bizaleli na libala me basi bakristo amen alleluya naomona oza esengo te manifeste nano esengo na yo natali na droite natali na katikati na leli doa tellement kitoko wapi mafuto wapi ame topesa na mbote na moto moko a tout seigneur topesa mbote na moto moko oyo asali na nzela na ye tosangana soki ye apesaki te me biso mpe tolingai tosangana te amen tozotelemisa mama oyo abota mama abi me otelemako foli topesa yo lokumu bosepeli nete ye nde mama oyo abotela biso mama abi mama toyambi yo omoni bakoko na yo bango yeyo esengo vraimen komona yo lisusu na katikati na biso amen tobeteli mama maboko tovandi esika bizwami biso vraiment tosepeli na koyamba mama tozoyembela nzambe mokie de temps tolekaka na transition tokosenga mpenza bolimbisi soki okei orate ya malamu mpenza oyo tolekaki eza ya malamu koleka me tosala esu ya malamu koleka donc tozwa mpe ya motema tobondela ye mpona babibi tosimbede ya mitema na bango tolobi bazala mpenza lelo mpe mokolo na biso te osepeli te sanza na biso ezosila donc mitema na bango esala nini ezala mpenza ya kokita nasemboli miso na ngomba esika lobiko ezali lobiko nanga ezali te yo yesu yambalo yembo na bonzeli yo motema na ngai na bonzeli yo bomoingalwe utepai na yo yambalo yembo na bonzelio o mapa mitano na mbisi mibale mapa mitano na mbisi mibale yangwasaya kibika mwana ye bato balie ife bato diango na belelaka se kombonayo oyo kaka biyo nolaka nakendi wapi soki na yo te miso na ngai epai na yo motema na ngai na bozelio bomoingalo utepai na yo elikiana ezalisa yo yeswe yambalo yembo tobonzelio onkolo yambalo yembo yambalo yembo tobonzelio amen amen tokumisi nanu nzambe na loyembo ya moke lelo amen tobanzi mama salobi alobi mwa mingi me nakolinga nabakisa moke wana bazobongisela biso kuna po tosepela kitoko tolobi thème na biso ezali nini tolobi la technologie numérique outil important pour l'entrepreneuriat au féminin
Lelo, tu es l'entrepreneuriat au féminin. Pourquoi? D'abord, entrepreneuriat na yango moko et ça la charte. Azali momoko et ça neutre, ce qui te occupe au PCA charte parce que et ça est loko yo, ngai na koki ko sala, yo koki ko sala, mobile pe loko la koki ko sala ni, a koki ko sala. To kuti Fiverr, to kuti ba YouTube, to kuti Facebook, to kuti biloko ebele na kati ya nini ya réseaux sociaux. Mais maman, biso toli ko ebisa tolobi, eloko oyo kuti pesa la bénéfique na tina na yo. Moto abimisaki réseaux sociaux, azalaka na mbongo ebele te. Surtout moto asali Facebook, azalaka na mbongo ebele te. Bimi, ngai na yo tosali nini toyebani. Mais maman okuko supaka ati olobi nazalaka na compte Facebook mpona publiaka bango. Yaya, on publie photo te babala to babala. Ah, on dit ma télé. Nana on babala na réseaux sociaux. Malgré que et c'est l'eau comme on y a tout ouais. J'ai tout le monde a tout le monde déjà ah ndeko tout le monde a kala. Tokutana kala mais à travers les réseaux sociaux to salini tokutani na ba Facebook. Mais yo sikoyo na thème na biso ya né et ça que yo siko canaliser réseaux sociaux na ko bénéficier na ngo pe na nini na mbongo. Et maintenant, ma mafuta au CPL et puis et ça maintenant yo sur réseaux sociaux na yo. Pour le vite et ça pour na nini pour na mbongo. Balobi l'outil important. Pour na mbongo na sur compte Facebook nanga na biloko nanga on a ça parce que l'entrepreneuriat baza kolobela plus bisala oyo moto aza ko créer na nini na maboko na ye c'est ça l'entrepreneuriat. Tokoki kozala na biso basi ba salarié tokoki kozala na biso basi oyo tozosala na ba bureau toza ba mama pasteur tozosala bisika bingani mais il faut na kati na yo obimisa mwa talent moko boye parce que moto ndenge azalaka boye nzambe akelaka motu na talent moko boye quelque part. Alors il faut bénéficier na talent wana oyo ocréer ata quelque chose. Maman ezala ba mama misusu ye ayebika kolamba mikate olamba kosala na oni oteka yango otekaka siko osozwa ide otiango na Facebook eza na mutu mosusu alambeli o mikate mama efale olambela biso mikate olialia mikate ane esali nini ekokani te mais mutu mosusu asusu elango mbongo a partir ya nini ya Facebook na yekola yawe pa na ye nga nalandaka ye nde à l'époque nalanda ye nde na TV mais lelo biso basi tozozwaka réseaux sociaux esikaka ya kosala nini ya kozwa bafoto ntango yo ozosalela koperdre yango pamba te biso na LBM tolingaka te toperdre temps na biso pamba ntango ozokɔta na kati ya LBM oyebi ke tolandi batémoignage ozosala nini ozobénéficier. Alors soit pe WhatsApp na yo wana bénéficier na yango WhatsApp eza na ba mode ebele omona business ezali eza WhatsApp o domicile to nini yo kaka eloko moke yo oyebi wana soki oyebi kosala yahoo banda kotourne motu na yo ndenge nini na koleka ta na TikTok kaka ya pamba oyo na nini na yahoo basi lelo aza kaka zwi TikTok abandi kosala buzoba abandi kopublie baconseil ntango su conseil ye bazopesa asalelaka ni yango pe te mais ntango yo otali na oyo ngai naza nango nde tozoswa na LBM wana biloko mosusu eza ya kopesa mpe motu nini mbongo tolandi basi oyo balobaka papa alingi nasala te soki papa alingi osala te loba na ye mpe azobosana mpe role oyo bible eza kopesa yo bible elobi oza aide ye moko bible alobi teke mwasi avanda na ndako asala te non bible yango moko elobi mwasi wana na proverbe asalaka nini alamukaka na ntongo ye wana aza koluka bamarchandise ye wana aza koluka bakilian ye wana mais ntango bapapa baboyaka eza na négociation nde mpo osala yango okende toke koyesa papa balobi na biso te okopekisanga kosala te non il est le chef mais il faut qu'on fasse comprendre selon aussi la parole lelo pe papa boyo sala t'inquiète
oza na outil oyo ekokotisa yo na bisika oyo makolo peut-être ekoma te. Amen, amen. Okota bisika oyo okoma te. Nga lelo naza na nga témoignage ya ba réseaux sociaux. Des fois na bima na nga te. Tellement batu bayebi déjà que mama Kingani atekaka eloko nini Kingani. Ovanda ka boyoki allo. Mama naza na besoin ya nini? Ya eloko Kingani. Na ke kuna na ke libanda. Na ke libanda te. À partir kaka ya compte na ngai. À partir ya téléphone na ngai. Na télémisi na rendre outil wana nini agréable pe important. Yo rovanda to lobi te na tikali kaka te ngai téléphone pona WhatsApp ngai téléphone pona bengelaka ngai Facebook pona bwaka ka ba photo ngai boy non femme entrepreneur. Oui, mon sala l'état to pe mon sala mon ko me mon arrêté la qui d'abord que LBM mes amis. C'est ça maman bouille à foyer na LBM. Tout le monde va les bébés. Pas de cas de papa. Avec des OK. Ba maman na biso ba invité to ya mimi. Mais biso ba invité na biso to ligaba ba na ndako. Ndako na biso za tellement munene. Ba chambre na biso za tellement comment. Munene. Tolingi no ba invité na biso mama Chantal. Mama. Sala na ngai. Osafusa. Toza association ya basi oyo toza ko efre na WhatsApp. Mais misala na biso ekendaka libanda. Tango yo sepeli kozala na biso, to sepela pe osasocier na biso. Ka ndenge omoni biso lelo te. Ebele pe bayandaki Yesu toyebi ti. Tu comprends? Ma yelo comme. Voilà, d'ailleurs, Yesu pas mal. Et toi, Yesu, alors, tout ça n'a pas ça. Yo maman invité au CPLI, Kokota en association à Bisso, maman secrétaire Aza Awa. D'abord, maman secrétaire, Moutuno Sacheli Boko Likolo, tout ça n'a besoin d'abord au Pesabiso numéro na. Mais pour na okoma membre na biso, tozalaka na posa ya mutu po adhérer pour esa association. Alors biso lelo na cadre ya nini na biso toyekutu na moins cher. Ezalaka cher. Mais le roi to ana besoin yo oya, eza azarte. Zamba ebeke yo kozala. Tozaka na besoin ya 3000 francs na auto peso carte na biso. Wana nde toyebi ke vous inviter na biso. To CPI na biso pe. Nana za kwa mbuye le mama Chantal ya. Mama tiki ba carte. Ba décharger. O tiki carte na biso. Mama zo ba carte. Que LB mes amis. Bekon. Donc eza cadeau na biso to sepeli to pesa yo. Ma protocole lekela ba maman on se va checker ma bonne na bango. Attends la carte na tout d'abord. Attends les cartes. Maman Micheline na bandone. Ici, hein? You adhéré, hein? Maman protocole. Tu ça tout Seigneur, tout honneur. Maman peut inviter na biso spécial. Tu peux si peu maman.
franc na yo esalaka pièce wana esala nini emali ok 2000 bamama protocole totambola toza na 2 opesi 2000 na yo wana tozopusana en même temps ok lelo mpe toza na mokolo ya remise ya cadeau na biso ya baéchange de vœux na biso échange de vœux na biso 2000 fois mama so atiaka loboko apesi 2000 na ye ozwi oye na ye biloko eza kane ya kitoko wana obanda okomama te ya nyonso 2000 francs ok te ok toza na échange de vœux na biso échange de vœux toyebi bamame na kati ya nini ya groupe ebetisa libaku te onga nazwi te onga nasali boye te pardon esika bana na nzambe baza libaku esalaka nini ezalaka te bongo biso toabasi nini bizaleli ok toza koprocéder na échange de vœux soki babengi nkombo na yo papier oyo eza totalia papier oyo eza oyeka ozwi nimero okodécouvrir cadeau na yo ok tobandi na mama Landrine tozoyela ntango toke mbangu mama Landrine mama Irene aza topusani mbangu mama Landrine mpona kaka aozwi kaka yaka nango mbangu mama Irene mama Landrine fungola toyeba numéro 27 tolukeli mama biso toabasi bizaleli na kati ya nini ya libala yango toponaki bagra totandela badudu na biso tola apesika malamu 27 mama 9 mama sepela na cadeau na yo olakisa te mama lakisa basulu te mama fungola cadeau no totala 9 mama patience toleki mbangu kitisa toleki mbangu tozopusana bazosuite kuna mama patience mama ngombo topusani totia mama patience mama ngombo yo mpe mama ngombo Dégoût des chats. balobi ngombo mama Naomi mama Naomi de moi-même yango yo mama Sandrine Maman Sandrine. Maman Sandrine. Maman Pona. Maman Gisèle. Gisèle Landou. Maman Gisèle Tosso. Tu dois la papier aussi. Maman Françoise. Oui. Maman Françoise te sauter. Maman Souzy. Maman Souzy. Maman Léa. Maman Ron. Ba maman, c'est au pour canapé ba photo na ni na biso pesa et ça peut biso bien. Et c'est mon accord. Maman, maman, invitez Maman Yaka. Maman Yaka. Les coups de ça. Voilà. Maman Rondas,
Mama Iget. Mama Iget. Mama Flora. Flora Lolenge. Lolenga. Flora Lolenga. Maman Christelle Nounou. Maman Christelle. Eh, maman Justine. Hein? Maman Christine Nounou. 13. 24, hein? Topoussani. 24, ok. Maman Naomi. Wapi invité? Maman Bora Karine. Tokembangu. Maman Liliane. Maman Liliane. Maman Célestine. Maman Célestine. Maman Célestine. Maman Solange. Annette. Mireille Yaï. Maman Mireille. Maman Esther. Maman Mimi Zeba. Et l'invité. Célestine Zeba. Maman Mimi Zeba. Maman Célestine Zeba. Maman Céline. Olingi kokoze komona ye pas ante. Maman Solange. Maman Solange Azate. Maman Rebecca. Maman Nègre. Maman Micheline. Bakisela Kaye. Maman Mokonzi. Respect. Annette yango liboso. Nani yango apesaki totangi ete inbox Tokembangu Tokembangu mama 14 Tokembangu maman Rebecca, maman elle a donné, on a pas cité son nom. Il n'y a pas. Et puis maman qui encore qui d'autre? Maman quoi? Nani, maman. Ok, maman qui? Ok, Nani Tikali. Nani a fait ça qui a suite? Maman. Qui n'a mon étienne combien de fois? Il y a 2. Nani a fait ça qui t'a bengité? 18. Nani a fait ça qui t'a bengité? Alors, bateau, préparez déjà table. Kuna. Maman Chantal. Neti ba souple là bon. Ozango na ndako. Ya osomba 4 na $10. Tosala yango awa biso kuna bastis tosakanaka te oyo toza na jus ya tangawusi pas comme les autres yo motango omekango omonaka olobi nalia namela batangawusi etikaka kozala te toza na tangawusi na biso aka na 5 000 francs toya mpe na yaout na biso moko tozosala yo moso omeki yango omona oaka na 1500 oye osombi wana bongo ya bamama de bouger 1500 de bouger de préparer mes enfants
maman va inviter. Moulongo, hein? Malembe. C'est tout le monde qui est comme belé, tu stopper d'abord. Voilà mémé. Ah bon servi, voilà mémé. Ah. Tiens maman qui est dedans. Mais oui, bien non, maman voyait qu'il y a la moindre. Maman, la belle elle est ma case.